messieurs, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez à Matadi, dans la province du Congo central, pourquoi pas en République démocratique du Congo, nous vous saluons. Bonsoir ou bonjour, tout dépend de l'ère à laquelle vous êtes en train de nous suivre. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, c'est une émission tout à fait spéciale parce que je vais la présenter avec un confrère qui m'est cher. Il s'agit de notre confrère Eric Solo, que voici. Bonjour Eric Solo. Bonjour mon amboka André Matombe, bonjour na téléspectateurs nyonso bazolanda biso, ba mesana kolanda biso na kati ya bilili, topesi bango bongo le sako na émission spéciale oyo ezali organisée awa tozosola na mambi mateli bongo politika par rapport à l'actualité de l'heure. Voilà, merci beaucoup. Actualité de l'heure, chers téléspectateurs. Ezanini awa na Congo central, mingi na province na ville na biso. Yamatadi ezali rentrée parlementaire au Yauti Kosalema. Le mardi le 30 septembre 2025. Tomoni makambo ndenge lekeli kuna, mais aussi makambo tomoni ma pétition mibale epesami na mokolo moko. Ya liboso nga momoko ya ba député ba kotisi ya bango pétition avant plénière ya mokolo lelo rentrée parlementaire proprement dite esalem. Na suka ya plénière tomoni lisusu ngamba ba député mususu ba ye baye ko sala pe ya bango baye ko koti ya bango pétition basali pe déclaration. Est-ce que makambo oyo wana ba conséquences ezali banani bazana nzela et banani bazali na nzela ya mabe to nzela ya malamu? Chers téléspectateurs, pour en parler tolingaki tobengisa mwana mboka Globino Lukanu oyo azali na biso. Globino Lukanu mbote na yo. Mbotendeko André Matombe Sondor, Mbotendeko Eric Sondor. Merci beaucoup mon amboka. Voilà, Globino Lukanu azali nani? Azali juriste premièrement, analyste politique et journaliste au Pantisango. Toboyi na biso kozwa ono tozwa na ngambo ya mwana mboka Grace Bilolo, tozwa na ngambo ya président de l'Assemblée provinciale, tozwa na ngambo ya ba pétitionnaire. Lelo elingai tozwa oyo ayebi pe mibeko ayebisa biso makambo ngo ndenge yo kendele ya ngo malamu ya malamu te ba conséquences ni ekoki kosalema soki esalemi malamu te toyebi Congo central bisika to wuti Globino Lukanu des pétitions ekoti bakotisi yango na mokolo moko. D'abord en tant que juriste omoni yango ndenge ni Ndeko André Matombe, merci pour na mutuna oyo na banza lelo nazo analyser, nazo réfléchir na uti kotala lolenge makambo lekeli na assemblée provinciale. Nakoki ko benga yango lokola scénario moko uti ko salema to makambo oyo uti ko salema ekoki ko plonger lisusu province oyo na passe. Ezali makambo ekoki ko mema lisusu province oyo na passe. Pourquoi je dis ça? Parce que dès quand na kati ya assemblée provinciale ba député oyo ba lobby ba kotisi pétition. Ba député à Liboso, ba kotisi pétition contre tout le membre du bureau de l'Assemblée provinciale. Yami balé baye, bango ba lobby, ba kotisi pétition, mais kasi pétition yango ezo visé kaka mingi président de l'Assemblée provinciale na vice-président na ye. C'est comme ça que ngai na lobby. Ezali makambo oyo elingi ememela biso pasi. Ememela biso pasi na lolenge nini. Oyo wapi pétition oyo wapi bako analyser pe bako tia na plénière ya liboso pour que ba étudier yango calmement. Ezali pétition oyo ya bandeko oyo ba désavouer bureau nyonso to bazo koboya bureau nyonso to ezali pétition oyo ya bato oyo bakotiseli kaka président na vice-président. Tozo réfléchir ensemble. Pétition oyo wapi bakozwa ba analyser ya liboso pe ba mema na plénière. To nyonso mibale et que nzela moko na plénière. Ezali confusion oyo ekoti na kati ya assemblée provinciale. Ezo risqué comme mabiso na makambo oyo esalemaka à l'époque na ba fait honorable Didier Nkongo. Oyo epesa ke ba député bango na bango ba yokani te ba bandi ko beta na makofi. Ba député bango na bango ba yokani te ba pandi assemblée comme na niveau moko incroyable. Et ceux qui toke na niveau wana ba conséquence nini ekoki koyela biso na niveau ya province, ba conséquence nini ekoki koyela na niveau ya assemblée provinciale toyebite. C'est comme ça que nga étant analyste nazali komona que lelo oyo
province et comme kozonga lisusu to ko se plonger pour la énième fois na kati ya désordre na kati ya batira. Merci beaucoup mwana mboka. Tokokota un peu to pesa maloba na mwana mboka Eric Solo pour to ba procédure ya ba ngambo no somi balé ya ba pétitionnaire Eric Solo. Yango ngana tuna motuna pa ya mwana mboka Glodine Lukano par rapport ya mituna zo matangai tango koloba. Tokito yeba na ngambo wa ngambo bandeko yo bakoti bongo pétition na bango na niveau ya assemblée provinciale. Tokito banani oyo bazali na raison selon analyse en tant qu'analyste banani oyo bazali penda ko tambola na mobeko ko ntama ya règlement d'ordre intérieur ya ensemble pe banani oyo bakobi malibanda ya règlement d'ordre intérieur selon analyse na yo. Bango les deux camps bazali kolanda règlement d'ordre intérieur. Mais tant que basali yango au même moment bango nyoso bakomi na problème na règlement d'ordre intérieur. Na pêche exemple. Article 30 du règlement d'ordre intérieur à l'Assemblée provinciale et à Congo central et lobby. Pour qu'une pétition contre un membre du bureau soit acceptée, il faudrait que cette pétition puisse récolter le 1/3. Il y a ma signature. 1/3 et ma signature, il y a 40 députés provinciaux de Zana. On sait les calculs, c'est une affaire, il y a 13,33. Donc 13 députés, ceux qui vont signer Yango, ça signifie que pétition en a, il faut écouter Ezala recevable. Côté au Baza, plus ou moins 20. 22 ou 23, bah signé yango, côté bazali 17. Donc notre balai est respecté, pe ekoti. Mais si quand tango ekoti, yamabe ezali koya ezali ni ndeko Eric Solo. Ezali que tango bakoti si pétition côté bakoti pe côté ba désavouer ba membre de ce bureau côté ba désavouer deux membres à bureau. Quelque temps après, ndeko rapporteur honorable Swami a signé communiqué invitant le député na plénière il y a vendredi. Or, le député Guilain Panzo, tant à lobby lelo, interview na Bolandi on a les réseaux sociaux, on a peine à talon on a les réseaux sociaux, à lobby, lorsqu'une pétition contre un membre du bureau est déposée à l'Assemblée, ça signifie que ce membre ne peut plus exercer. Membre n'a pas exercer les sous-soutés. Donc, ceux qui bango va lobby, que pétition va côté ici contre Papi Mantezolo. Et coquille les sous Papi Mantezolo a coquille les sous qu'on exercer. Ça signifie que pétition au pays à bande qu'on a moussou et conseiller ma membre de sa bureau, ma membre de sa bureau paie, ba coquille les sous qu'on exercer. Donc, même honorable Swami Moutou a signé communiqué wana, il est dans le faux. Puisque ils ont pétition, ils ont convoqué sous plénière parce que y a des pétitions ils allaient contre, ils allaient membre bureau. Pétition bande qu'on a moussou et concerné ba membre nyonso ya bureau. Tala mbilinga ici que bandi ko kota na province. En tant qu'analyste, pour quelle finalité maintenant na nani o tozo kondi? Tozo ya sikoyo. Allez-y. Finalité nango eza kao e bandi ko kindi. Na moment oyo, d'abord, il faudrait bureau et fanda ba constater ba pétition. Va constater qu'il y a réellement une pétition ezali. Est-ce que va constater déjà la pétition? Question mark parce que tant bayem bala moko plénière. Après plénière bou communiquer bimina ba réseaux sociaux rapporteur bandi ko sala communiquer. Va constater yango quand puisque règlement lobby il faut bazonga les sous ko fanda bango sur na bureau, va constater yango que pétition ezali contre yo ko sala soutien ngana ko sala. Te ezali pour na biso nyonso. À ce moment-là, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Il faut pas qu'il y ait pas directeur et administration. Directeur d'administration a repéré sa pouvoir et pas le plus âgé dans l'Assemblée provinciale, il y a des gens convoqué plénière, chose qui n'a pas été faite. Quand on a communiqué, honorable Swami a convoqué plénière vendredi. C'est faux, c'est très dangereux aussi, parce que l'article 30 du lobby, il faut examiner dans le 72 heures. À dater à jour, il y a dépôt, va déposer en journée, va déposer en lelo tozali lundi 72 heures est tombé journée. C'est le jeudi, va convoquer plénière journée. Vendredi. Kao Moussous Eye. En ce moment ici, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et comme Makambo, Yakoyoka, Nani Akotika, Penani Akosala. Bakoya, le vendredi na plénière, to Bakoyate. Ceux qui baillent, Nini Ekosale na plénière. Je suis en train de réfléchir comme analyste. Très bien. Pe Moutou Alingi Bolamu ya province nae. Ceux qui baillent na plénière, 17 députés, on a contesté. Convocation à plénière, on a été pas honorable Swami. Ceux qui va convoquer, ceux qui va contester en est-ce que Bawana kuna bakozala na courtoisie va recevoir facilement ba préalable au bandeko côté bazo tia bakoboya yango et après
quelle est la tension qui va régner au sein de l'Assemblée provinciale. Merci. Et oui, ok. Alors, tu vas continuer toujours dans Mwanamboka Golino Lukano parce que Bandeko confusion abonante monangote depuis Assemblée provinciale, il y a Congo central et Banda, pétition et quota le même jour. Donc, 2 pétitions. Est-ce que Makambo est sur la crise de Ndengenini? Question mark. Est-ce que tu vas vivre Makambo et les Kaka Liboso? Oui, c'est là, allez-y. Très rapidement. Lelo Oyo, deux pétitions, na sens moko, na session moko, et visé mutu moko. Yango kato sana ngwa. Oui, c'est le magaté. Nazo ya, yango ka. Na minute yo règlement eza miwe. Règlement elobi eloko te pona makambo ya bongo. OK. Président, aza membre ya bureau. Vice-président, membre ya bureau. Baza visé na pétition ya ba député oyo koto. Baza visé na ba député oyo koto. En même temps, koto yo pe susu ba visé ba membre nyonso ya bureau. Donc deux pétitions, ils ont visé 2 personnes au même moment. Nini elobi règlement à ce moment là. Pétition oyo wapi ba kokota. Question mark. Na moment oyo et comme ko senga siko, il faudrait ko saisir cour constitutionnelle. Yamboto koma wana okokota na bisika wana pour que solution ya makambo wana ezala un peu trouver, ou peut c'est un peu ba piste des solutions kaka na banalise zo sala. Alors, biso tonto yeba ngambo ya liboso oyo ya ba honorable vice je crois nini bazo reprocher na bureau pour basa la pétition na bango. Mais na ngambo mosusu to yoki ya mwana mboka Guilain Panzou, ya honorable Omega et d'autres députés. Ba lobi ba grief, ba bimisi ba grief o bazo reprocher na président de l'Assemblée et toko lo ba président pe vice-président parce que pétition on a visé na bango mibali. Entre autres babiloko ya ba détournement si je ne me trompe pas et ko tambwisa plein na ndenge moko elongo banité makambo kidi o batangi wana. Alors, parallélisme ni ko sala na bangambo nyonso mibali. Ndeko oyo ngana ko koloba awa ezali ke na kotala makambo ndenge ezokende, j'ai l'impression que batu oyo to ba député, permettez-moi le terme, ba député bazo sala makambo pona intérêt à peuple té. Ah bon? Bazo sala makambo pona ba intérêt na bango. Na ko démontrer bino. Na lolenge nini? Olandi ngambu oyo koto oyo ya ba pétitionnaire, koto pe ba pétitionnaire. Nani ayebisi biso que bazo contester bureau, to bazo contester ba membre ya bureau po ba frena ki initiative moko oyo ezali na intérêt à peuple. Que population ya Congo central tonga to sala la bino boye mais ye aboyi yango to longole li. Soko landeli yango mingi ezali kaka mbongo fonds alloué à l'Assemblée provinciale, les frais alloués pour les véhicules des députés, boye pour la député, boye pour la député, achat ya terrain, aucun déco, achat ya terrain au banane bako salela, bango kaka ba député, mais est-ce que ezana ngambo moko o ba yebisi biso lelo, biso ba député, to koti si pétition oyo, pour to zali na ba initiative pour na bolamu ya peuple, pour na bolamu ya province ya Congo central, mais bango baboyi yango. Yango to koti ces pétitions pour que to longola bango to luka bato bakoya pour que to sana bango na intérêt à peuple ata muto moko lobela ngote ata muto moko lobela est-ce que muto yebisi biso ke na koti saki edi moko eza pona intérêt à peuple mais baboyi ko yamba yango ba freiner yango ba bloquer yango ata muto moko te yebisi biso yango. Donc ça signifie que nyonso bazo sala ils visent d'abord leurs propres intérêts, soit bazo viser ba intérêt na bango, soit ba yebi makambo bango bazo sala, mais en tout cas qui n'a pas pour avantage les intérêts du peuple. Est-ce que confusion wana et outil et pas yaba ndeko yo mususu bayaki ya liboso na pétition na bango te na ngabu ya honorable vice parce que bango koyoka bango c'est comme si ezalaki préparé te, c'est comme si ezali fuiti moko en avance pour ba sauver ngamu songolo to mpakala yango batu bazali komi tuna. C'est une façon pour pas créer confusion parce que bah yoka qui certainement ngambo mususu ya ba honorable Omega ya ba honorable Guilain Panzou ba roya kotika pétition na bango ba yaki pour ba semer confusion te. ndeko André Matombe lelo nazo lobela yo eloko oyo ezana bato te ba yeko semer désordre pétition et ça le maraté bolali bolamuki boye na pétition na tongo boye nango elingi lo bateke soki ngambu oyo bazalaki koloba te elingi koloba te ke bazalaki na pétition te
peut-être pour to yokaki na ngambo mususu ke bazo bonga ma majorité basculer tout ça boye to comme autant yango to yeba ke bazo ya na pétition mais ba oyo pe côté peut-être pour ba communiquer qui te ba loba qui te mais au moins tant photo tant pétition pour que total là qu'est-ce qu'il reproche aux membres du bureau mais oyo ezali mutuya ezali confusion. Le deux membres, le deux président et vice-président visés et pas les pétitionnaires au côté. Les membres du bureau visés et pas les pétitionnaires au côté. Et puis c'est confusion. Règlement d'ordre intérieur est amié en ce moment-là. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est ce que j'étais en train de dire. En ce moment ici, en ce moment ici, la Cour constitutionnelle doit interpréter le règlement d'ordre intérieur. Dans le sens que mabe oyo to mona ki lobi to lukaki kolonga lelo yango ebandi lisusu kozonga. Mais na yoki ngambo ya vice-président il paraît que procédure normale est qui non respectée pour la pétition na ekota. Bazo reprocher cela. Na uti ko lobi bino sikoyo. Ezala ngambo oyo eloko bazo reprocher pour la procédure ezalité. Article 30 de la Constitution et lobby pour que pétition ezala recevable. Na niveau ya bureau et assemblée provinciale, il faudrait atteindre un tiers ya nombre où ils ont composé assemblée. OK? Si le nombre où ils ont composé assemblée, un tiers nango ezali combien? Na 40 on a soko sali calculer ko sala 13,33. OK. Et violer procédure nani neza recevable pourquoi on a signé? Baza plus de 13 ba signé, koto pe plus de 13 ba signé, ba yambi yango. Ekoti, si ko lelo ekoti na bandeli ko lobela bino que honorable soit le rapporteur oyo a signé communiqué. Oyo ezobengisa plénière na mokolo ya vendredi azali habilité te mutu alobi yango ezali député oyo azali na ngambu na bango kaka ngana zo réfléchir je suis analyste okay. Ye mutu ayebisi biso que soki bakoti selio pétition ikhetinuk olembi mbala moko ko exercer olembi ko exercer alors likambo mususu na yo keza boye balobi boye sikoyo zela na sisa soki olembi ko exercer ye a signé communiqué ko bengisa bato na qualité nini. Bon, olobaki yango déjà, je crois que on répétait yango. Balobi boye. Nangambo poto yoki nangambo somi balé. Nangambo ya ba honorable Guilain, Panzu ba honorable Omega, bazali ko reprocher ngambo mususu. Balobi selon règlement d'ordre intérieur na bango, normalement esengela ki ba kuta non na kati ya plénière. Et na sima ya séance plénière nde esika wana nde esengela ki ba koti. Mais bango ba brûler ba étape. Godino Lukanu en tant que juriste analyste politique, peut-être journaliste pembeni, mais na nyoso mi balé wana yo ozomona ngo ndenge. Na uti ko lobela bino. Que tokoki ko sala makambo na sentiment te. Il suffit pas oya oloba que ba brûler étape, mais pesa biso disposition. C'est comme ça que je suis en train de dire sikoyo awa toko kende na étape o toko vivre sous la province quand oyo ba saisir justice, quand o peut ba saisir justice pour la interprétation et règlement. En ce moment là, quelle sera la suite? Quelle sera la suite? Puisque bah yebisi biso pété étape où va brûler wana va violer article nini ya règlement d'ordre intérieur. Ce qui compte va contester yango nani aza habilité pour la interprétation ba texte na République démocratique du Congo. C'est la plus haute cour qui est la cour constitutionnelle. Et qu'on soit combien de temps? Qu'est-ce qui viendra à ce moment-là? Ba député bazo mi biso na terrain o ezali passe. Na bandeli koloba. Mais na nyonso wana to moni esika o balobité que to côté ci pétition o contre mututel pour na intérêt à peuple oyoka ono mbongo l'argent alloué na mituka ya ba député ono ba jeep ya ba député ono kutu l'argent pour le fonctionnement de l'assemblée ono l'argent des députés ono la construction de la mais mutu ayebi se biso te que na zo ki initiative pour na intérêt à population Congo central yango initiative yango ezala ki bloqué na bureau yango na côté ci pétition contre les bureaux mais comme le roi mutu ce que suis place ya relier la té aussi posté aux élus moi ta moko ya moké après oye au créer eloko moko boye des autres côtés pour luka moyo yo pe au côté là mais en ce moment là c'est nous qui en subissons les conséquences biso nde tozo subir ba conséquences yo ozuité en lieu et place au pesa ba mninga chance ba sala pour kota la bango non olobi na pesa bango ba ta moké oye au créer eloko moko boye pour que yo pe au kota bazo mi biso na terrain ya mabe lelo oyo par exemple tozo sala banalise lelo oyo président et assemblée provinciale moi na mboka Pape Mantezolo et ba maintenir que akwei avantage ya Congo central les anini et ba désavantage ya Congo central les anini oko bisala ba imboka. Parlons maintenant, analysons maintenant président Mantezolo akwei.
façon bazo salela yango procédure bazo linga balanda du fait que ils ont respecté règlement d'ordre intérieur et assemblée ti soki baluki ko kwisa président l'actuel président de l'Assemblée provinciale Papi Matezolo na makasi yepe olinga okende bongo ta olinga faire respecter mibeko na wuti ko loba yango awa du coup akoluka saisir justice province ekoti lisusu na ba problème tiraime bandi benda to vivre ba makambo to mona série ya atuma tubwana on fait paix à son âme honorable Didier Congo kingandi ba bundi ba mso balongoli bilamba assemblée et panzani conséquence to koyeba yango hiérarchie kolobani mais à mon pe moi mboka ande matombe moi ke ba des autres bandits nango e banda déjà banda kala mais eloko nini penza oyo ba député parce que to ba député même o bazaki pour ko soutenir même président Matezolo mais ba votaki mais du coup bande ko wana lelo oyo ba transiter na ngamo mosusu wana c'est veut dire que ozomona que il y a des quoi oyo dans la carte ya masolo wana ba député ba na raison ya ko destituer président ya assemblée provinciale oui allez-y loin de moi le procès d'intention mais tant ba votaki banani ba votaki sont des députés ba député wana bango ba votaki lelo oyo bazo reprocher nini oyo eza na des avantages ya province ya Congo central to na population eza te na mutu ko la clarté baza na droit na bango en tant que député et loko ba moni clarté ko ba procéder na ngo ba moni clarté eza na avantage ya population ya Congo central to eza na avantage ya bango moko ba intérêt personnel mais question ya tomona ki yango na mikolo elekaki mwana mboka Gonol Kanu honorable Omega P azalaki moko na kati ya bureau pe honorable Bilintunga et seulement que tu dis moi mususu honorable député monsieur lobby en tout cas biso to ponaki bango bazani ti ba chef de classe et biso to trouver peu nécessaire to tia bango pembeni comment na turo na ngamba yi balongola soit président balongola ba changer bureau confusion et koti eza ba compte à rendre été règlement de compte ko salema na assemblée provinciale parce que yo ba décider ki yo lobby ngai pe fona monter coup pona sala pe lolenge moko na bandeko mususu personne n'a été élu membre du bureau de l'assemblée provinciale tous ont été élus comme étant des députés provinciaux les représentants du peuple très bien balongoli au député té mais balongoli on est membre ya bureau mais otikali député est-ce que c'est pour autant que yo pe fo luka shit ya bandeko mususu pour question les questions moko tendancieuse ça signifie que sokubu awa balongola ki Omega Mbadu balongoli Bilitunga na bureau il faudrait que luka pe susu ba misusu pe ba ya ba kuwa ya té ce qui est au longwe, et ça problème de la mission roya bagosala, au quotidien la député, au défendre la population à circonscription na yo. Honorable Swami assez a lancé déjà ba invitation to landi yango to moni yango pour na vendredi oy. Plénière il y a vendredi. Et ko salema te yo en tant que juriste, en tant qu'analyste politique, au mona ngo ndenge nini parce que lobby soki nenge ba kotisi déjà banani wana normalement ba esengeli bango pe ba kweya na ye moko honorable so mesengela kweya basalani moko de kati ya na uti ko lobela bino yango siko awa article 30 et lobby eza clair na tanga bino article 30 ya règlement intérieur et assemblée provinciale pour que vous compreniez tant azolo bana munoko bato bazo comprendre te allez-y article 30 et lobby boy la pétition pour la déchéance d'un membre du bureau n'est recevable que si elle est signée par au moins un tiers de membres composant l'Assemblée provinciale. Lorsque la pétition concerne le président de l'Assemblée provinciale, elle est signée par au moins la moitié de membres composant l'Assemblée provinciale. Aucune signature ne peut être ni retirée ni ajoutée après le dépôt de la pétition. La pétition en vue de la déchéance de membres du bureau à l'Assemblée provinciale est mise à débat 72 heures après son dépôt, une fois le débat engagé. 72 heures après. Si honorable Swami déjà yemoko azali visé na pétition et que balobi pe que pétition ceux qui ba côté si yango déjà contre yo, il faut ça la nini. Otika, okoki ko exercer du sous-souté. Mais honorable Swami doit continuer ko exercer. Premier défaut. Deuxième défaut, pour comprendre que de part et d'autre il y a des problèmes. Deuxième défaut, à convoquer plénière jour nini. Vendredi, 72 heures à dater à jour et côté, ça journée. Jeudi. Est-ce que vendredi c'est jeudi? Deuxième défaut. Si quoi ba député wana o bakoya, na ngambo wana mususu. Est-ce que ba kondima plénière salema na ba irrégularité wana? Que suite aux années dans l'Assemblée provinciale. C'est comme ça qu'à ce moment ici, moi je pense que même le ministre national de l'Intérieur devrait déjà s'interposer pour que tu évites ma cambo et qu'il y a vendredi dans l'Assemblée provinciale. Moi, c'est trop simple. Lelo oyo pétition bandeko oyo G24 na oyo bazana ngambo kuna ya mwana mboka Omega.
basali pétition bakoti ici et simbité on est simbité hein sikoyo ba na deuxième face B ba ye sikoyo mwana mboka Swami a démissionné oyebi que déjà batikali bazaki 3 batikala 3 na bureau na bango wana donc déjà sikoyo mwana mboka Swami soki a démissionné na poste na wana rapporteur et viendra après. Mon problème ici mon problème ici c'est pas que Oyo a l'ongwate, Oyo a zalate. Mon problème ici, c'est la légalité. Qu'on respecte le règlement. Ce qui peut pas une décision, que à Oyo n'est aucun n'envoie au Simbate, tu changes de décision. Mais tu retournes à personne, pourquoi alors au signé qui alors vous avez déjà la pétition? Mais ce qui a démissionné, c'est quoi? Quand c'est que hier, sous de convoqué plénière. Donc ça signifie que vendredi, plénière, il vous a laté, Oyo a convoqué. Pour démissionner sous. Mais quand on a la majorité, ce qui est bien au Kuna Nangamo été vendredi, Bango va posséder la banque. Non, bah député, on va plus de 20. Oh, bah l'équipe déjà. Non, on a l'obité que Baroyate, là je ne sais pas. Nazo ko se mixer na ba faire ya ba député. Mais nazo mi tourna soki baye et que ba présenter ba irrégularité oyo ngai nazo présenter siko. Dites-moi quelle sera la suite. Voilà, alors merci beaucoup, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez. Nous recevons M. Glodino Lukanou, il est juriste, mais aussi analyste politique. Donc, nous casquette en tant que journaliste. Il faut rappeler ici que je suis ni communicateur politique du gouverneur, grâce à Bilolo, encore moins communicateur de Papi Matezolo, encore moins communicateur des pétitionnaires. Encore moins des pétitionnaires. Voilà. Alors, on a vu beaucoup de choses dans la province d'Abissou, tout le monde a Mangambébélé. Il y a eu même un moment, l'Assemblée provinciale, il y a Congo central, Bakangaka Yango. Désavantage, il y a Bitumba. On le écoute déjà. Le VPM de l'intérieur, il faut s'interposer déjà parce que. Mais pour éviter danger. Il y a un danger là. Yo, en tant que juriste, il ne peut pas couper ça. Moi, je conseille de couper ça, sinon, province à Congo central. Il y a un conseil, mais on présenté nos dangers à ma casse. Boyebi que, honorable Swami, Azali interfédéral à IDPS, ville de Matadi. IDPS, Azapé na militant na Oyebi. Très bien. Oyebi que Papi Matezolo, Azali, président national, il y a parti politique NDK. Azapé na militant na Très bien. Bon, des autres de quoi il y a une assemblée, lobby est honorable Papi Matezolo, na honorable Swami. Quelle sera la suite? Il y a militant, il y a IDPS, na NDK na Libanda Assemblée. C'est un danger pour la province. C'est un danger pour la province. Du coup, dans le moment où, pour que ma campagne ait un niveau haut, moi je propose, va saisir, soit quand Moko est saisi cours constitutionnel, va analyser pour que à se prononcer, à interpréter le règlement d'ordre intérieur et l'Assemblée provinciale pour que tu qu'est-ce qu'il faudrait faire en ce moment. Tu as une paix, na kimi anyoso, en lien et place et comment à niveau wana. Puisque dans l'année sous interview honorable Papi Matezolo, na uti walandango pas trop longtemps à lobby, ngai jusqu'à preuve du contraire nazali président de l'Assemblée provinciale. Na ko continuer ko exercer pouvoir na ngai ya président de l'Assemblée provinciale. Très bien. Na ko continuer ko exercer pouvoir na ngai ya président de l'Assemblée provinciale. Si na mokolo ya suka soki na monique ba déchoir ngai mais soki ata bulletin moko. OK. Oyo ba boyelinga ekoti na irnete, je reste le président de l'Assemblée provinciale. Est-ce que naye na ba conséquences? Oui, osons continuer hein. Parce que le beli makambo ya président Mantezolo. Alors bande comme ça lobby mais otuna yana ba conséquences. On répondre parce que on toucher les kambo wana. Après on peut ça la conséquence. Alors, est-ce que ce n'est pas une façon pour na honorable Mantezolo à ça là peut-être ndenge honorable Vital Kamera ça qui na niveau Kinshasa, amusu lobby attend honorable Vital Atali. Parce que jusque là pétition moi on yoka na nos pétitions mais on a vécu ça aujourd'hui. Plus de 20. Fallait me répondre papa. Alors, est-ce que ce n'est pas une façon honorable Mantezolo a démissionné na yé? C'est là où a démissionné à Tikakaka parce que pression des essais-ban. Et l'ingi ko loba pona yo. Que ceux qui te montrent mi beko ezali respecter. Moi je représente la population. Moi je représente la population. Ah bon pona ngai pe nazo faire partie la population. Eko comme jurisprudence ya mabe. Que honorable Vital Kamera dans l'Assemblée nationale a monaki que procédure ezalaki respecté te ba irrégularité ezalaki mais a démissionné ki na yo peut démissionner na yo lobby pe kana comme président de l'Assemblée provinciale et comme jurisprudence parce que ngandi kuta monaki loi ezalaki na respecté te règlement non respecté irrégularité belé a démissionné ki yo peut démissionner car biso moko to créer jurisprudence à mabe et pas o mi beko comme ko créer ba jurisprudence à mabe quelle sera la suite quel avenir pour le pays
Quel avenir pour la jeunesse? Quel avenir pour la bana au bakoya? Bakout jurisprudence wana un tel a démissionné irrégularité zalaka, un tel a démissionné irrégularité zalaka suite aux alanines. Ngai na lingité to créer jurisprudence yamabe en ce sens-là. Pour un tel a démissionné qui malgré irrégularité il peut asalaka autant non. Na yé na ba désavantage. Ndeko province ko marché ndengeni en ce moment ici. Et la gouverneur grâce bilolo. Et la papi Matezolo, et la pétitionnaire, bango nyonso ba komi concentré dans la situation de l'Assemblée provinciale. Puisque même le gouverneur ne sera pas d'accord à son niveau, dans la province naie, l'Assemblée provinciale, la situation a bien été climée, attendue. Du coup, à Lukaye pas à son niveau, à Luka apaiser l'esprit dans l'Assemblée provinciale. En lieu et place, il va se concentrer pour le développement de la province. Député Moko li sous-souté, à initier aider l'avantage de la population, à initier aider pour le développement de la province, bango nyonso ba comme à concentrer naba mambo etali pétition un tel alongo un tel akoya bagarre d'esprit ngana matana Kinshasa na le kana chaîne tel na salle émission ngai na sala boy en ce moment là province du Congo central toza rond point rien ne change apparemment na moni oza ko marteler plus na bande ko ba député oyo to bengi G24 oyo ba les deux côtés apparemment oza marteler plus na côté wana les deux côtés vous êtes envoyé na groupe ya bande ko il y a Papi Matezolo. Non. Défendre Bango, bien aux alliés église de milieu du village en tant qu'analyste. Je suis devant ma caméra. Ok. Je suis devant ma caméra. Je vous informe que depuis Papi Matezolo et Papi Matezolo, depuis que moi je suis né, Nanto Fana Papi Matezolo Boyete to solo. Sauf une fois au téléphone. En face, Boyete Koutani en face, jamais. Sauf si on a dans la salle à plénière, on a mon président plénière. Nanto Koutana Boyete. Na gouverneur grâce bilolo nanto kutana boyete oyebi ke ba désolé oyo ni plongé province na chaos ne to lo baboye mais ba victime ezali bongo population bazali marginalisée o bazali bongo kozwa bango kaka toujours ya koya boyo mo boye ba dégâts et salami maintenant toli oyo ko pesa na population zo na biso na tango oyo par rapport à la réalité oyo comme maintenant ko se présenter parce que on sentait que na mikolo ko ya kuna to ko monter sur créneau na makambo eteli politique tolini no kozela na pesa population ngana moment oyo population dans les kamba kosala te toli moko te. OK. Nazo interpeller des autorités na niveau national. Ba trouver solution avant que le pire n'arrive. Okay. Avant que le pire n'arrive. Et dans les deux camps, au lieu que ça la forcing, ba saisir cour constitutionnelle pour que ba interpréter règlement d'ordre intérieur. Ba saisir cour constitutionnelle quand on sabine ngo ah. Des pétitions elles ont visé ba même personne. Koto est visé par membre de ce bureau, Koto est visé président et vice-président. Président et vice-président, bango balé baza ba membre ya bureau. Baza pétition oyo wapi nan ba analyser, ba tia na plénière. Oyo ya bandeko bozo benga G24, to ya bandeko to bo benga mango jeune commun. G24 allez. Boko to na msuche commun bozo benga mango. Voilà, alors c'est compliqué. Voilà, merci beaucoup moi Namboka Glodino, tous aussi sa calamité. Mais nazali qui présent na ratia il y a salle plénière, tu l'as dit honorable président Matezolo, tu l'as dit discours naïe, il débute jusqu'à la fin. Honorable Matezolo fait allusion. J'ai aussi suivi à la fin. Fait allusion na acte d'engagement oyo ba signé na Kinshasa ta bazayaki na réunion kuna il y a ba président il y a assemblée provinciale Nyonso et puis ba gouverneur. Nous avons vu, nous avons suivi. Il y a un acte d'engagement ba signé qui. Alors, dites-nous un peu. C'est comme si Batbalobi, on aurait Matezolo, c'est comme si à Fandeli, na biloko Nyonso wana. C'est là. Yo koko lobani. Acte d'engagement oui. Mais ezali eloko oyo ezope ça y opportunité pour les députés que bo sala boyito bo sala boyito. Déjà engagement ezalaka, tant ba yé pour ba voter yo. Ba voter yo. Et déjà engagement bazui. Ba tche place wana, yango wana engagement. Ezo permettre yété koloba. Nga kutunde place na tikali ya honorable Papi Matezolo et memi nga ina réfléchir. Na discours na yé na suka alobi. Lumumba, le Kimbangu. Tant bazo ba kanga alobi non c'est pas ezanga le Kimbangu te bazo poursuivre. Bazo poursuivre ndebino. Mais bino pe bino te directement boye mais ezali ba richesse na bino nde bazo landela. Et Papi Matezolo azui yango. Aye nango lelo alobi que lelo oyo ezanga ite Matezolo na za visé mais bino nde population ya Congo central bozali visé. Directement ba minéré na bino nde ezali visé. Oya botami na Congo central. Yango ezo memanga ipe na réfléchir kasi lelo. Na petit réseau en tout cas mais ezo memanga na réfléchir. Quelle est la vraie raison? Il y a des pétitionnaires, les deux camps, dans les deux sens. Et pousser Bango Bako sa pétition. Est-ce qu'ils allaient prendre intérêt à peuple? Tu prends intérêt à
bango moko. Très bien. Na bandeli koloba awa to yebani na honorable Papi Matezolo te. Na téléphone il n'a pas mon numéro, moi aussi j'ai pas son numéro. Na kala à l'époque, alors qu'il était encore député national, to solo là na téléphone. J'ai perdu son numéro, c'est vraiment que lui aussi n'avait pas enregistré mon numéro. On ne se connaît pas, on ne s'est jamais vu. Alors, mais nous allons réfléchir en ce sens ici que les lots oyo ni les autres poussés par député, ba côté sa pétition. Est-ce que c'est un avantage à peuple? Si c'est un avantage à peuple, c'est un avantage à Nan. Il y a Bango Moko. Voilà. Qui est derrière les deux camps, il y a pétitionnaires. Qui sont derrière eux? En tout cas, ben tu vas dans Congo central, Kangu qui na kutala beno ba députés provinciaux, ben me fouema, ben zone changement, mais on se pose aussi des questions. Parmi les griefs, finalement, ça tout là, ba maman na condamné yande en kaka. Intérêt ya population ya Kenini. Ça c'est choquant. Il y a ba maman. Au type, parce que na prière. Oui. Mais yankangu nini? Maman insécurité que na beto. Est-ce que vous avez fait allusion na ba grief mais tout là mais tu l'appelles insécurité. Très bien. Vous avez fait ça? Chers amis, ici, attends mon côté. En tout cas, Mamba Maza, Mamba la courant, tout ça que peuple a observé Bino. Banani bazala simana Bino va pétitionner. Moi je crains ceux qui veulent continuer boye, surtout boye bakangi. Ozo continuer. Bakangi siko assemblée, siko to sané. Ozo continuer. Vous ne réfléchissez pas, ba député balingi ba se réunir pour un intérêt à Congo central. Mais ba écoute na Kinshasa. OK. Ça ne vous dit pas quelque chose? Trop grave. Mais ça signifie quoi cette histoire? Mais c'est la capitale. Papa, Ezambo ya Kinshasa, Ezambo ya Congo central. Yo moi ça linga bala o memi li bala na ndako ba voisin. Mika Mimbwa. Te na pesa exemple. O lobby Ezambo biso nyonso pour amité. C'est la capitale. Kasi yango na lobby. Matadi eza matadi ya biso nyonso. Libala ya mwana na yo. Ofandaka awa na Nzanza. Mozi libala oke pesa yango epa ya ba voisin. Wapi na nord mais bino ofandaka na Nzanza. OK. C'est quoi l'intérêt? Dans ma solo boko so na Kinshasa te. Dans ma solo boko so na province pété. Oh, est-ce que ma résidence na bango na Kinshasa? 2 jours avant. Mais on dirait que aux amis mina sima ba premier pétitionnaire. Nazana sima ba pétitionnaire à liboso te yami balé pété. Moi je suis en train de réfléchir sur le fait. Na yebishi yo awa eza ba pétitionnaire au côté, ba pétitionnaire au côté. Ba pétitionnaire oyo wapi ba côté si pétition, ba déchoir bureau to ba membre bureau pour avantage ya peuple. Bazate bazalité. Mais nous allons réfléchir. Pour nous bolobiter na zape koto beta nzuzi beta simba. Na simbi koto na simbi pe koto. Mais nous allons ce qu'on va faire. C'est vrai que ba fait oyo ezo monana eza beaucoup plus ya kan oyo koto. Yango nazo analyser trop koto. Mais koto peut na réfléchir pourquoi pétition wana quels sont ses intérêts. Donc Fandeni si on comprend bien plénière et kozalate. Pour ngai plénière et kozalate parce que koto yo aza visé la pétition, koto peut viser la pétition. Kuna bango bazali majoritaire. Oyebi bazali ya 24, 25 tout ça. À ce niveau ici problème ezamba banen baza majoritaire, tout bana baza majoritaire te. Bako kota bako voter pétition ba tomber maboko likolo. Ozaki nommé informateur pour constituer majorité dans l'Assemblée provinciale. Voilà. Zéla si ça n'a répondu à quelque chose. Allez-y. À un niveau, on a eu problème égalité, banan baza majoritaire, mais le respect à règlement d'ordre intérieur et assemblée. Je parle de un tiers, c'est tout pour la pétition. Quand il y a un écoquité et côté. Si la pétition est côté. Ah, la pétition est côté. Voilà, en tout cas, comme une souka ya émission à l'élo, tout ce que tu n'as pas ça boé. Mais ce qu'on dit que analyse oh moi n'amboka bono lukano sali que moni que sondo na betinganda ba jiri c'est ça on a besoin na bino. Surtout nous voulons la paix. Surtout tous a besoin ya kimia na province na biso. Oh non, bat molinga ba intérêt parce que yo lingi kinganyo na longwa. Autre toi que j'ai mis mettre. Nous ne voulons pas de ça dans notre province. C'est quoi ça? Ah non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Je me suis beaucoup soutenu la population de Matadi à Congo central. Et puis vous comprenez. On est fatigué avec ces histoires. On est tellement fatigué avec ça. La paix dans notre province. Exactement. Liloba Yasuka nazo senga conscience. Il y a des députés provinciaux ya Congo central. Bayeba ki bazala ki voter pas ya peuple pour na servir peuple. Pour nous servir la population, intérêt à la province. Mais pour nous servir Batouté, pour nous servir pété. Les autres allés en 2025. Dans 2 mois, 3 mois. Tous aussi en 2025, donc en 2028. 2026. 2028, c'est un moussicate. Et puis c'est population exotale. Population exotale. Dans le moment où
il faut réfléchir, voter budget à malonga ou éco servir population, proposer ma membre ya malonga pour la population la session budgétaire et ça pétition ndeto zowela. Quelle sera la suite à ce moment-là? Comment tu faire développer province na biso na ba makambu ya boy ezali passi. Bazo conscience batia en place. Mambu et Kendaka, oui, et ça les maka. Mais ce qui est pour intérêt à Batou, et qu'on rattrape pas biso un jour. Voilà, tu comme Nasuka, Suka Eric Solo. Voilà, merci na Babino Baimboka Boza qui baku ya kolanda biso na tomeli no mongo sako et je crois beto koti na mozindo poto yeba di kambango ezani ni ya makambo yo etali pétition. Nyoso o ezali pona nini? Sozo na posa ke Congo central et kende liboso. Tourné Koloba, le Congo central est calme, la province est calme. Et maintenant, où en sommes-nous? Les lots Oyo, car les députés Oyo, qui bâtit à Kimia, et quand Bango Moko, les députés, ils bâtit à des autres, voilà, et côté la province. To sengi nabino, population a la posa maï, population a la posa courant, population a la posa ya insécurité. La sécurité est là. Sécurité essengeli ezala na kati ya province de Congo central oyo bako longolaka ba mama bilamba na banzela nini ba disposition nini o ba député bazui yango pour la tina ko soumettre à qui les droits pour que le Kimia est revenir na kati ya province de Congo central. Rappel on va te chuter. Yango to sengi Kimia ezala na ba député to solo la eza teke ba bras de fer ba tiraillement et ko dans la pena bénéfique au profit de la population ne wana la ki maloba ya suka to ko senga nazo rappeler na ba député provinciaux. Nazo rappeler na population ya Congo central que province na biso ya Congo central les ali province oyo ba problème ici la raté. Et si la raté ba problème chaque jour ba problème ngo ezala kaka instabilité ba institution. Et où ta wapi kaka na assemblée provinciale. Gouverneur Jacques Mbadu Tangwaya il a été combattu instabilité bakanga assemblée suka nango to yebi oyo eya bakei baye ba atuma tubwana baye même réalité atuma tubwana ko ezaka guerre ya long fait ezalaka problème to yebi atuma tubwana akei to yekozwa honorable Jean-Claude Mvwemba yeko ya na assemblée qui veni nzambi kuna longo élection ye Gibandu na Jean-Claude Mvwemba tout faut d'abord Jean-Claude Mvwemba na Matusila Jean-Claude Mvwemba na Matusila Matusila kei Jean-Claude Mvwemba Gibandu ye na Jean-Claude Mvwemba bengani Jean-Claude Mvwemba kei tozonga boye kutu boye Giemoko Gibandu na adjoint na ye grâce bilolo tenga nikuna olongwe kuna oye élection yeko salma ba député ba rassurer biso que cette fois-ci plus rien ne sera comme avant. Papa tout ça la 3 ans serment tout ça la peine à conscience ata biso moko voilà bolaki biso plus rien ne sera comme avant lelo oyo to travailler pour l'intérêt population batiraima okutu mais bazala ba droit na bango non voilà bazala ba droit na bango ça n'est pour aujourd'hui, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis dans cette émission spéciale. Somoni Batomi Baleo, son nom à Eric Solo Basangani, et vraiment, ils ont Pessambo Amboaboui. Donc, on a besoin, on a la analyse librement, sans parti pris. Très bien. Il y a 14 ans, le numéro de Zawana, Bengabiso, et puis Goloba. On doit contredire, Mboka, Glodino. Yokaka Yaka, oh, contredire. Mais attention, il a donné aussi des articles. Je ne sais pas, ok, à l'encontre, il y a un règlement intérieur, oh, il y a cité surtout article 30, allez, merci encore une fois de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique, Charlie Nombassi et les autres. On se retrouve très prochainement. Au revoir. Merci. Félicitations. Merci beaucoup.